Tozali kokoba bandeko balandi ba Radio Maria linaka ya biso ya malongi ya mokolo mwalelo mituna pe biano nde sangisi biso mokolo mwalelo bongo topesina osango Roger Maloba akuzonga ya bokuse mate bate ya kibiso. Merci Mama Regine Boboto ba mokonzi boza na bino banso bandeko balandi na poso eye to bandaki bo momeseno na mate ya maye mazongelaki sangwela mope matangi ya lomingo loleki lomingo la zomi na itano omobu a mingi penza moulani ya moloni tope la parabole du Samer ezomi na eteni ya zomi na misato na sangwela mwa Mateo kobanda molongo mwa yambo kino motuku ibale na misato mokolo mibale tote ya kibongo maimatali komi batela bombuma ya elimo santo komi batela na diferença tolobi la maîtrise de soi mokolo misato sango Albert lokola kei ezuzulu tokolika na losambo la ye azwaki ngonga kopesa mateya te kasi tozongelaki mateya apesaki na mikolo mileki oyo etali bongo kosalisana serviabilité mokolo minei topesaki mateya maimatali mbuma ya elimo santo mingi penza oyo ezwami na biblia ya lokota ya latin ya Santo Jérôme epai wapi ye atalisi biso te mbuma ya elimo santo ezali bongo zomi na mibale tolimolaki yango lobi pe tobandaki na mbuma ya zomi tope oyo tobengi modestie bomikitisi tope komitia oyo esika ya yo tokokoba na poste koya na mbuma ibale oyo etikali lokola maimatali loboko tope chasteté bongo na bongo Mama Regine tala na bokuse mateya maitopesi na poso eye Botondi sango to yamba deja ndeko moko azali ko benga tozwaye. Allô? Allô Maman Regine. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Père Roger. Mbote papa. Maestro Guy Pascal Sido. Oui nganga nzambe. Atana komi moire esa penza na landaki malamu te na français kasi na yebi briefing ya semaine mobimba wa tolandaki catéchèse nini bote ya kibiso. Ebongo motuna nga liboso ezali boye ezali mabe mingi korepute mutu oyo azoyepa ya yo kasi yo komona ete azali na comportement malamu te ye akopusanaka to kokima kopusanaka pembeni na yo ezali mabe nganga nzambe zambi oza kokima ye po akoboya mpe makambo mosusu eyela yo motuna na ngai ya mibale nganga nzambe bozali baebo kokamba biso penza beaucoup plus le plan spirituel et puis na kaka ndako nzambe na paroisse bozali bo bakunzi bakonze bo kokamba milimo ya bato ebele penza ezali mabe na laïque apesa blâme na kire ya paroisse na esika ya bango mibale amba te na likombo songolo pakala sango asalaki malamu te ebongo lukene esika bino mibale oblame ye balobi ete mbele ezali lisumu molaiki akoki koblame sango te bato oyebi te okoki kosike biso yango toyeba motuna ya ngai ya misato nganga nzambe ezali boye balobi kozala na dévotion mariale dévotion mariale ezali kaka nganga nzambe oyo atangi mingi makambo etali mosantu maria to mpe ezali moto akosambelaka mingi maria to mpe ezali done ya bakristu nyonso eklezia katoliko bandimaka mingi mama maria to mpe ezali lolenge kani nzambi koloba dévotion mariale to mpe naloba ngai maestro Guy Pascal lokola nasali to nasala banzembo mosusu ya maria to koyembaka nazali moto ya dévotion mariale to mpe lolenge kani merci nganga nzambe. Merci pour la mituna Guy Pascal. Merci na ndeko Guy Pascal motuna yambo moto azali kopusa na pene na kasi azali makambo mabe osala koboni osengeli kosalisa ye ntango azali kopusa na pene na yo mbela azali na besoin ya lisungi alulaka ezaleli ya yo amonoko tozali moto moko ya kimia moto ya boboto olingaka bato ntango amitali amoni te ye abongi te yango mbela kobeleme pene na yo po te yosalisa ye
po te opesa ye mwa malako osambelaka po ya ye osalisa ye olakisa ye boni asengeli kosala po te ye mpe azala mokristo ya malonga. Yango wana ntango akobelema pene na yo korepuse ye te kobwakisa ye te yamba ye osalisa ye mbele ya ye mpo na likambo yango. Soki omoni te azali moto moko akotungisaka yo mingi mpe mbele azali makambo mabe ndenge tolobaki na lifalansa topesaki yano tolobaki te tosengeli kosuporte lokola te kokanga motema kasi osengeli mpe kozala na mwa bokebi mbele azali loboko molai to mpe azali mwa makambo mabe mpenza okobwakisa ye te okosalisa ye kasi ezala mpe na bokebi zambi awa oyebi te azali moto ya makambo mabe akoki mpe kosala yo mabe. Alors bokebi ezala kasi bokebi elingi koloba te obwakisa ye to mpe oyina ye koyina ye te linga ye salisa ye na malako salisa ye na losambo kasi ezala na bokebi. Motu na mibale ndeko alobaki soki akoki koblame cure ya ye koblame ezali malamu te okoblame moto azali mosali wa yo kasi mokonzi tata ya milimo okoblame te okoki kosalisa na mwa malako. Moto nyonso akoki kozala pe na mbeba kosola na moto koyebisa ete omoni te na likambo oyo esengeli kozala boye kopesa malako na bomikitisi ekosalisa na kolinga lokola pe bamama bazali ya bango bazali balaike mbele bapesa pe experience ya bango soki omoni te na kati ya paroisse to bisika bisusu nganga nzambe asengeli na mwa malako okosala nini? Maman Régine, oui, maman Christine apesa pe témoignage à bango. Oui, maman Christine. Merci maman Régine. Ya solo tozalaki komeka kokabola makanisi nalobi te koblame okende kolanda tata ya milimo, c'est vrai mabe koyi komonana mais otala lolenge kani ozomona ye lisolo eza ndenge nini ngala kumisi mbala mingi biso soto aba Kristo tokende kotala batata ya milimo ta mosusu ata lokola Père Roger tofandi na yabo eloko mosusu tokomona na kolanda pe tata ngala monaki likambo boyo yo okanisi ndeni omona bokaboli makanisi curé na biso na Saint François de Sales o naza kopesa mbote abe Aimé Lusamu en tout cas aiza moto abomi kitisi mbala mingi mwa makamso tokomona eza boye pe okina suggestion bokosola na ye malamu ye pe apesi yo eyano mais oloba koblame eza lokwa tozopesa bainjonction wana malamu mingi te ata na libota ekosalema te mwana apesa maloba ya makasi epa ya moboti malamu kaka komikitisa. Merci mingi mama. Moto nyonso asengeli na malako. Yesu Kristo na sangola ma Santo Mateo na kanisi pe na epa ya Marko pe mokolo moko atuni bayekoli bato balobi nini po ya ngai po na bato ngai nazali nani ezali ndenge ya kosala mwa évaluation lokola te ye pe azalaki na posa koyeba point de vue ya bato azalaki na mbeba te kasi alingai koyeba bato balobi nini bamonaka ngai ndenge nini bakotala ngai lokola nani nazali nani profeta nazali Yohane Mobatisi asekwi to lokola te moto nyonso azali na besoin ya mwa retour mwa feedback wana zambi tozali se bato yango wana ndenge mama Christine alobi ezali likambo motu ya ntango likambo ezali esika tokenda kopanza sango lobaloba kobebisa lokumu ya bato to ya moto koya kosola na moto koyebisa ye na bomikitisi likambo boye omoni yango ndenge mama Christine alobi asalaka pese bongo na bomikitisi penza pe na bolingo komona ndenge ya koloba yango ozali vraiment contraint oyoka ye pe osala yango zambi alobi yango na bomikitisi po monite alobi yango po ya bolamu ya eklesia po ya lokumu ya nzambe po ya bolamu moto nyonso alobi yango po na koblame te po ya kokitisa moto te po moto pe kolinga te bakitisa ye azali te moto kolinga te bablame ye azali te yango wana il faut vraiment koloba yango kopesa mwa malako kopesa mwa makanisi na bomikitisi na bolingo penza po ya kotalisa te ezali po ya bolamu ya paroisse po ya bolamu ya eklesia po ya lokumu la nzambe po ya bolamu ya biso banso motuna ya misato ezali bongo etali dévotion mariale ezali likambo banganga nzambe to batanga mariologie te ezali likambo moto nyonso
Dévotion ezali na makambo masato. Tolobaki yango na mikolo mileki pe tokozongela. Un dévot de Marie moto azali mwana mama ndenge tolobaka. Ekoyebana ndenge isato ya liboso losambo. Kosambela lokola mama elongona mama onzela ya mama ndenge tolobaka po ya biso ba karma na kati ya confrérie des amis de Radio Maria tolobaka bongo losambo la biso bana mama ezali lokola mama elongona mama onzela ya mama. Wana eloko liboso kosambela. Ezali misa, ezali pe sapele nsambo ndenge na ndenge mingi penza nsambo etali mama Maria. Likambo mibale ezali pe pèlerinage. Kosala pèlerinage na bisika dans des sites où etali mama Maria. Na ba sanctuaire à mama Maria lokola ba sanctuaire ezali quand même awa tozali na Lindonge Notre-Dame de Fatima nzete kauka pe ezali ba bisika kosala pèlerinage marial ezali. Kosala yango de temps en temps ezali okati ya matali dévotion mariale. Yasuka ezali imitation de Marie. Komekola mama Maria mingi penza mabongi maye boyambi boye bomikiti si boye boni ya kosali sabato boni ako batele likia bolingo bongo na bongo mpiko persévérance ya mama Maria komekola mabongi maye na bomoi boyo mansomana makosala te okokisi bongo oto bengi na différence dévotion mariale lokola te ozali penza mwana ya mama ya solo. Pona o etali ko blame sango ngana bakisaka mo likanisi bande ko loko tokoki ko bosana te ke sango avant ko masango aza moto na malamu pe na mabe na ye ndenge bato basoto bazalaka mais soki problème ezali ekozala malamu toyebi biso banso na ba paroisse ke na ba cure basango bazana mokolo o bayambaka ba Kristo na bango kokenda kokuta na sango koyebisa ye soki likambo ezali oka omoni boyokani te conseil paroissial pe ezali okoki komema pe likambo na conseil paroissial tembetele bakopesa makanisi bokoyeba ndenge nini bosolola po bomoko kati na bino to pe bondeko eko akozala tango nyonso sango akoya kape soka akoya kiza na ndenge ope yonde kokoki kolakisa ye ndenge pe ye pe alakisaka yo molikanisi na kokai ko bakisa. Merci. Allô. Bonjour maman Eugène. Bonjour. Bonjour maman Eugène. Bonjour ndeko tozoyoka yo. Merci beaucoup mon père pour la participation de nous. Mon père, première question est vendue. Tout la vie n'a vraiment manqué. Il serait à Adam et Ève. Tant que ça qui est soumis, il faut y aller sur les amis. Les amis après ça qui bon cœur, bala mubawati. Ils a bon. Ko bavas que ko dit na bi que na zone na manqué, c'est que lui qui est soumis et à travers la baron. Ils a bon les amis. C'est-à-dire, au lieu que on a fait les sous il va inconscient que les sous il va m'abîmer, il va aller sur les âmes. Mais au salon, on a forcément. Est-ce que, ils ont un malade, mon père? Il y a mis dans les arbres. C'est-à-dire, on a dit, on a ici, quand on a ici. On a dit qu'on a ici, quand on a ici, il va bon. Maintenant, ce qui a dit, ici, on a et c'est vrai, là, ça n'a pas ici, il y a pas Christ, peut-être, au fond, ici, quand on y a pas de ma bille. Parce que n'a pas fait un bon tour dans le Lémeni. Et à Chika, na kususa na question moko. Na Nzambi. Na lignina yebaka, ce qui na Nzambi aza kopambola mutu devant la misu ya ecclesia. Na lingala toyembaka nasalaki masumu na mayele pe na nko. Ezali mabe osengeli koleka nzela ya tubela. Nzambe ezali lokola moto azali kotala Nzambe lokola moto pamba. Oyebi te ezali mabe kasi okosala yango. Masumu tosalaka yokisaka Nzambe pasi. Tozali koyokisa ye pasi na nko. Ye asali yo nini? Nzambe asali yo nini? Alingi yo manso ya malamu apesa yo yango. Ozali nango ya malamu ute pai ya ye. Sikopona nini yo onyokola ye na nko. Tango tosala masumu na nko elingi koloba te tozali konyokolo Nzambe na nko.
yango wana il faut kozongela nzela ya tubela kosenga bolimbisi mpe kosenga gracia ya bobongoli motema. Motuna ya mibale nakanisi etali ma etolobaki lobi ntango tolimbolaki modestie tolobaki na lingala ekoki kozala komitia o esika ya yo elingi koloba tete esika ezali lokola na ndako to na balabala to mpe soki na wenze ezali esika lokola ndenge osengeli komitala omitia o esika ya yo lokola te soki ozali moto ozali nzambe te omitia o esika ya moto azali se moto akoki kosala mbeba soki asali mbeba akosenga bolimbisi na baninga pe na nzambe moto azali se moto makambo masusu ayebi yango mosusu ayebi te yango wana esika oyebi te tuna moninga bongo na bongo talaka tina modestie yango wana yango tolobi omitia esika ya yo lokola te omitala lokola nzambe te omitia esika ya moto ozali se moto ozali nzambe te zambi mingi baye bazangi modestie ekomonono na lolendo ayebi te kasi alingi alakisa te ayebi aza na bozwi mingi te kasi alingi alakisa te azali nango ebele yango wana tolobi te modestie elingi koloba komitia esika ya yo lokola te soki ozali na yango soki ozali na yango te ezali te. Donc ça ne sert à rien de faire semblant de sauver la face comme on dit. Alors na beaucoup se tolobaki elingi koloba moto na moto amitia esika ya ye elingi koloba te ezali esika lokola ndako to mpe balabala to mpe zando ezali esika lokola komitala lokola moto na mabongi mayo na mbeba ya yo osasume ondima yango esika osali mabe esenga bolimbisi esika osali malamu kumisa nzambe bongo na bongo. Tokozwa pe maman Charlotte Safina kuna na Notre-Dame de Fatima. Le manque de modestie est-il irréparable devant Dieu? Mutuna na ya yambo. Yami Balé, bon, apesi exemple, hein, je suis née noire, mais j'ai mis des produits pour changer la couleur de ma peau et devenir brune. Or, je ne peux plus retrouver ma couleur d'origine. Dieu peut-il pardonner cela? Comment agir devant une personne qui n'apprécie jamais les services qu'on lui rend? Voilà, mituna à maman Charlotte. Merci mingi na ndeko na mama Charlotte na kobanda na motuna ya suka moto oyo osalisaka kasi andimaka te lokola te mbele pe apesaka matondi te ezali mabe mama Christine na savoir vivre alobaka yango koyeba kopesa merci kopesa merci po ya bolamu ozwi epai ya moninga epai ya nzambe bongo na bongo kasi toyeba pe te atako ndeko apesi yo merci te osengeli kokoba kosalisa tosalisaka bato po te bango bazongisela biso malamu te tosalisaka bato po ya nzambe bobele nzambe moto akozongisa biso malamu tosalaka soki osali ndeko malamu azongiseli yo bolamu sepela soki azongiseli yo bolamu te likambo te kolemba te koba kosalisa ye zambi malamu tosalaka ezali po ya koluka lifuti epai ya bato te kasi tokosalaka malamu po ya koluka lifuti epai ya nzambe bongo motuna ya yambo soki moto azangi modestie moto akomitia esika eta komilakisa lolendo bongo na bongo kokosa bato te azali na mosolo nzoka aza nango te kokosa bato te avoyaja akenda soki wapi avoyaja na ye te est-ce que ezali irréparable lokola te nzambe akolimbisa yango te akolimbisa nzambe aza na lisumu oyo ye alembaka te masumu manso nzambe akoki kolimbisa yango soki osengi bolimbisi ndenge esengeli pe olakisi penza volonté ya bobongoli motema nzambe akolimbisa yo nzambe alimbisaka manso ezala pe po ya motuna ya mibale moto azali moindo kasi aluli kozala pembe apakoli baproduit akomi pembe est-ce que sikoyo bon moyen elongi ezonga ndenge ezalaki te mbele ekomi na batampon na elongi bongo na bongo bon nzambe akolimbisa mpo na nini te
tango moto ayoki pasi na motema esali ye pasi asalaki mabe soki nayebaka mbele nasalaki yango te parce que comme irréversible donc elongesi ebebi na batampon batache yebaka te kosala mpe nzambe pasi ekosala kaka yo pasi te ekosala nzambe pasi ekosala mpe bayeba kolingaka bakoyoka mpe pasi ndenge obebi na elongi yango wana soki osengi bolimbisi nzambe akolimbisa nzambe azali tata azali mpe ngolu eloko nalingaki kobakisa ezali te ngolu ya nzambe ko tosengeli koyeba te eza na ndelo te lokola na première lecture litangi ya yambo ya lelo akaze non Ezekias abeli tango abeli profete aye koyebisa ete esili na yo omilengelo oza kokufa eza liwa toyebi te lokola azalaki mokonzi Ezekias aza na mabe asalaki malamu asalaki mpe mabe mbele asala mpe mabe mingi mpenza alors profete ayebisi tozokufa tango profete akei Ezekias abandi kosambela asengi bolimbisi kutu aleli tango nzambe amoni pinzoli ya miso ya Ezekias oyo azalaki mokonzi epai ya bayuda na eleko ya ye atindi lisusu profete Ezayi kenda koyebisa ete nabakisi na bomoi boye mibu 15 ezali elembo ya ngolu ya nzambe lokola te tokosala mabe ata tosali mabe ya ndenge nini soki osengi bolimbisi na motema mobimba nzambe akolimbisa yo. Botondi sango to kosukisa na mituna eye ya yambo eskeza malamu kozala kaka na mwasi oyo ayebike bien kaza misala mabe ozo luka kosunga ye na ba prière mais a changer église a kei na ba église de réveil ya mibale mwasi yango tozobota te mais tosala libala lisantu mais soki na pesi plainte na ngai pa ya sango bazo yebisa ngai kaka na mema mokumba na ngai eske nazo lekisa tan na ngai te voilà mituna ya ndeko basango biyano na biso ekokanaka po totangaka kelasi moko c'est la même théologie c'est la même philosophie la même église le même ministère et yano bapesaki mama ezali mpe yano na kopesa ye te mema mokumba ezali yano tokopesa na kati ya mikanda misantu toza na ndakisa profeta Ose azalaki na mwasi soki otangi buku ya yo komono yango mwasi wana kindumba kosakana te kindumba penza nzambe ayebisi Ose te kotika mwasi wa yo te ata azali kosala kindumba zambi ezali elembo ya kindumba ya ekolo ya nzambe aboyaka ekolo ya ye te atako ekolo ya ye ekosala kindumba ya molimo bakolanda banzambe basusu yango wana yo mpe koboya mwasi wa yo te profeta Ose afandi na mwasi wana te mbele esalisaka mpe mama wana akobongola motema mpona nini te akobongola motema ezali mpe se bongo mama azali makambo mabe kutu ndeko alobi misala mabe iyo misala mabe a changé église libota mpe ezoya te tout ça c'est rien par rapport à l'amour de Dieu ngolu ya nzambe bolingo bwa nzambe eleki mansomana Dieu est plus grand que notre cœur yango wana ndeko nayebi te ezali pasi kasi eyano ezali se wana bobalani okati ya eklesia libala ya seko po ya seko donc kosambela po ya mama kosalisa mama koluka mpe lisungi lokola oyebi banganga nzambe basalisa bapesa malako na mama bapese baconseil basunga bino na losambo bongo na bongo bokolonga zambi tango bobalani ezali po te bosalisana yango wana tango tolobi te mema mokumbeli nkoloba te sala manso po te bolongani bwa yo abongwana bandakisi ezali ebele mpenza tango nakoloba bonamoni deja 4 cas na mabota maye boyokani ezalaki te ekoki kozala mbele mama etamboli ebe to mpe papa etamboli ebe toyebisi na bolongani na papa to na mama yosambela kaka lakisa bolingo ti okomona suka mama oyo azali kotambola mabe
abongoli motema to pe soki ezalaki papa pe abongoli motema. Ce sont des cas que j'ai connus ici à la radio. Etant on a koloba bona komona 3 ou 4 cas. Oyo mbala mokolo mususu kutu mama yena billet. Alors bi sango nazo voyager au sambela po ngana bezo kende wapi. Alors bi na kende Belgique. Oh. Kasi likambo ngo kaka na mbala kaka bo. Oh en tout cas papa na bino na lembi ya ona ina kimana. Oh ozo ko sambela pa na po kima libala. Oh kende te. Na benga d'ailleurs papa. Oh bon. Après maman, la maman est revenue à la raison. Moi bitumbe zala ki makambo bele kasi na losambo ba conseil sika ba koma malamu penza ba fanda na bango penza kimia mbele mama na soka ko lananga siko elle va se retrouver na otanga kombote. Donc ba kaya bongo zale bele mabala o monote papa lembi to mama lembi kasi na malako ya banganga nzambe pe na losambo okomonote oya ko lembisa moninga akobongola motema kozonga na nzela pe libale kokoba ekokende se liboso. Donc bandakisa wana elendisa ba témoignage ezali ebele soki olingi vous pouvez nous contacter en aparté tokosalisa tokopesa malako mbele ba couple o déjà baleka niveau wana bakoki pe kosunga bino. On peut vous recommander chez des couples qui sont passés par là basunga bino pote bino pe bokola pe na bomoko katia libala. Toko zoapen koma isusu mwa minute ezali ndeko moko alobi mbote sango na paroisse na biso sango apekisi moto oyo akula na ino te akota misa sika ngai na kula te nakota misa te pona nini na temps oyo azozangisa ngai nzoto ya Kristo pe azobetisa nga libaku sango Roger. Bon, ezali contexte à confinement. Ezali confinement. Na ebité ndenge likambango ezali parce que likambo mala motala on a contexte na yango. Mais na tango confinement ezali normal que on privilégie bato bakoyo kokula nzoto ya Kristo. C'est tout à fait normal. Zambi mi saison habité ni bibale liturgie à parole Mateya matangi na Mateya pe Eucharistie sainte. Alors boko ba kula kate et loko o eleki motu ezali c'est la première partie. Okoki ko landa pe na radio, to pe na télévision, olandi yango. Ba we basenge ko kula, basenge na présence physique, pote bakula penza nanzo to pe na molimo. Yo lokola okula kate, alors c'est normal que nganga nzamba lo bate bon. Nous voulons privilégier bakulaka pote bakota misa bakula bakulaka te bolanda liturgie de la parole bolanda misa na radio na télévision et kolendi sabino pona ngai na moni ndeko komitungisa te tokoliki te état d'urgence ango pembele na mikolo ya bakolongola yango comme ça kokota misa lokolo linga misa mingo kota na misa komitungisa te nganga nzamba za na raison alingi te bakulaka bazala privilégié parce que basengeye présence physique pote bakula yo lokolo kula kate attaque aux présence physique ezalité okoki ko sentisama tango kolanda misa na nzela ya radio topé na télévision. Mbotondi sango to kande kwa suka penza mbote mama Regina merci pour la catéchèse kitoko penza. Est-ce que muto azali na douceur azali différent na muto azali na attitude doucereuse muto na mibale na Exode 33 18 à 24 nzamba lobi na Moze na kolakisa yo bonté na ngai bolamu na ngai kasi tokomona ke alakisi nde mokongo na ye. Qu'est-ce que le dos de Dieu a à voir na bonté na ye pona nini alakisi Moze mokongo? Est-ce que mokongo signifie bonté? Motuna ya misato lelo tokoki koloba ke nature et se rebeller contre moto ezali sous douceté. Est-ce que le la nature se rebeller contre moto automatiquement nature wana se rebeller pe comme contre nzambe? Na euthanasie bako évoquer mort douce. Est-ce que théologiquement parlant toko koloba ke liwa eko kozala douce? Est-ce que liwa ya Yesu Kristu ezalaki douce? Merci nganga nzambe mokolo mola. Merci na Joseph de Marie. Merci mingi nandeko Joseph wa Maria.
mama ecclesia apekisi euthanasie ekoki kosalema te. Zambi bobele nzambe moto apesaka bomoi mpe nzambe moto akokamata yango. Mort douce na nzela ya euthanasie toboyi yango. Ezala douce ezala tous te toboyi. Zambi ezali euthanasie lokola te moto asukisi bomoi ya moninga moto. Nzoka nde bobele nzambe moto akoki kosukisa bomoi to pe kokamata bomoi ye moto apesaka pe akamataka. Ya mibale motuna ya yambo zambi na bandi na suka ezali bongo likambo etali douceur na douceureux. Bon tokoloba likambo ya douceur oyo mosusu olobi wana ezali yango te. Douceur lokola te moto azali boboto, moto ya boboto, moto oyo asengisaka baninga te, moto oyo celui qui n'est pas violent, qui n'est pas brutal, bongo na bongo. Douceur nde yango wana lokola boboto, motema ngolu, motema boboto, bongo na bongo. Motuna ya mibale oyo etali bongo Exode, buku ya bomi bimi, nzambe alobi te akolakisa Moze bolamu. Boni boni azali moto molamu, azali penza tata, azali nzambe alingi bolamu ya bana baye, pe alakisi mokongo. Ezali très très important te nzambe alakisa mokongo. Zambi po ya komono nzambe ko okoki kokufa soki omoni nzambe na bondeko bakala ezali bongo. Yango nomoni tango Moze azali kokutana na nzambe face à face, tango akomono bana ba Israel bakomono mwinda na elongi ye bazali kobatama. Zambi na bondeko bakala okoki komono nzambe te, soki omoni okoki kokufa. Yango alakisi mokongo elembo te nazali malamu po Zambi soki na lakisi elongi na ngambe lokowa po obongi po ya komono ngai te malamu na pesa mokongo. Talakati na nini ndeko ya biso Siloane Ponga, le théologien très marial, na mateya ne alobaka te soki mama Maria azalaka akulami na mbindo te, soki azalaka bongo te mbele akokai koyamba nzambe na libumuli ya ete alingaki apasuka elle allait exploser. Zambi moto oyo azali okati ya masumu akoki koyamba nzambe na bomoi boye ndenge ezalaki po ya mama Maria te. Yango wana pe tango nzambe alobi maimata bolamu pe alakisi mokongo sikata alakisi elongi elingi koloba te ezali po ya bolamu ya Moze. Mbele Moze azalaki pre abongaki po ya kokutana na nzambe face à face na tango wana te. La nature s'est rebellée. Bon, mon santo papa François alobaki bo alobi te nzambe alimbisaka tango inso moto alimbisaka mbala na mbala, kasi nature to pe bikelamo bikolimbisaka ata mokete. Mabe manso tokosala na mokili na bikelamo oyo nzambe akela pe apesa biso po te tokonza yango, mabe tokosala bikelamo bikozongela biso. Yango wana tango akoloba te la nature s'est rebellée. La nature ne s'est pas rebellée, mais l'homme est en train de récolter ce qu'il a semé dans sa façon de traiter la nature. Motazali ko buka oye aloni na ezaleli ebe oye atalisi na bomoiboye boboikati ya ye na bikela mobisusu. Ezaleli ya ye oboso bikela mobisusu ezalaki malonga te, ezaleli ya biso bato. Yango wana tozali ko buka o tolonaki. Moyo koma mkongala makasi penza pona nini to bebisi. Industrie chimique bongo na bongo to bebisi. Yango wana moyo koma ongala makasi. Lokola moyo pe kongala makasi, mbula pe komi ya makasi. Tango mbule ko beta inondation bongo na bongo bato bazindi bato bawei. Joseph de Marie lobi la nature s'est rebellée. Ngai na kolobate ezali faute ya nature te, ezali faute ya biso bato. Tozali ko buka o tolonaki. Alors la nature ne peut pas se rebeller contre Dieu ou se révolter contre Dieu. Nature ekoki koboya nzambe te, kosala nzambe mabete. Zambi nzambe apesi biso bikelamo, apesi biso nature. Biso nde tokonzi yango malamu te, to bebisi. Yango lokola to bebisi sika tozali ko buka o tolonaki.
bandiko balandi tosukisi linaka na biso mokolo mwa lelo botondi na bino ba bozwa kingonga pona kolanda biso botondi pe na ba maman bazaki na biso maman Christine na pe maman Aimé Kapinga pe bandiko yo ba kolanda biso na nzela ya YouTube botondi pe na bino banso